Mais tu sais que déclencher guerre amour na bana wenge. Non, on a déclenché guerre na bana wenge te. Wenge maison mère, ba ancien maison mère. Parce que tu bi bana wenge alors tu sens na BCBG toujours. Est-ce que Pembe? Est-ce que zoyé ba on? Est-ce que c'est obéti ba Pembe? Pembe est la vérité. Les gens doivent comprendre que le kuta est raming na sens. Ils sont des ba ataka biso mingi. Biso ba latsa biso la mamoro boy lokola ya uta na BCBG ko simbati. Wana na bandeli susu. Wana ezaki ba règle o batia batuna. C'est ta musu ba télésaté batia ki yango kate. Mais tant yo lobi mignon Abraham a lobi ke ba l'hôtel de pas longa maison mais a salarié. L'autre la miel de son a salarié. Le bogaba na maison mais ba longa ba ido bozala ke comme quoi maison mais ande za na succès kolega BCB. Yo muto bandi makamba. Bunda. Ba tunde batika kozwango ke bango de simba. Pas généraliser après ba tura biso ba démystifier biso ke bango simba te batanga sous kombo noté donc peut-être dans émission na roloba donc frère mosusu wa ko oser parce que ngata ko ya ko oser donc akokutana na maître Dadou Boto akokutana maître Ig et Kapulusi donc c'est maintenant on comprendre que non voilà miel il est organisé voilà ce sont les armes de faible. Pour voir Oyo, Izawa, Yazanamo. Je pense que Ngai, il faut na matana mukongwa mutu, c'est faut na matana mukongwa papa chéri. Parce que na auto rappelé sous temps on a été musicien en 2001. Yé ana idiofa, azui ma papa, on la gomme, à côté ici à qui manon bang, à beta bale. Kozana idiofa. Bala quartier, on a oya. Ce qu'on a ya pourquoi on idiofa. Nana lena kin tomba lobi yo ba fingi pe idiofa te parce que ya Congo tomba lobi yo na moment là moi j'étais ici na oya musique na bi passe ya ndule et puis na on sala ba œuvre na sala fort pour na yeba na mignon Abraham. Oui Trésor. Boni. Ouais ça va. Biso toi nzala toi un bloc relié. Non Trésor, ne te jouez pas avec moi, bosaka nanga te communine. Hein? Aziza uchobenga nga oh yaya lo relié zate. Carmia benanga kuna yaya tolambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour la provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car on a début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne na provision nanda coûter. Ne te joue pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire papa. Tala, bosala lisusu lokola onste. Cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez beau benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et que comme ça biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez na formule Nabisso, pack poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là. Voilà, de retour en image, merci à tous ceux qui nous suivent de partout où vous êtes. En tout cas, merci de suivre cette émission. Bolanda qui bande d'annonce depuis cette semaine qui a annoncé la présence. Il y a Prince Yannick, n'est-ce pas, qui nous revient de l'Europe et puis de Mignon Abraham, notre artiste que Borzala na émission. Alors, naebi que bana BCBG, boza ebele, oboyo quartier senabino. Boza ba information asika boye ba masolo na eza ndenge nini ezokenda bipo mikolo ba pembe ndenge ezobeta mala TV ezobangisa mokili so toka Mignon aleki to bi obimisa so loni na sika. Alors c'est un plaisir de le recevoir ce dimanche. Bon dimanche. Merci pareillement. Oui. Ça va? Oui, très bien. Très élégant ce dimanche. Waouh, je suis merci honorée. Hein? Je suis très honorée. Merci. Et vous aussi. Ah ouais, merci. Je ne sais pas comment on a eu en tout cas. Ça fait longtemps. La dernière émission, tout ça, Lara, tout zéro le belara ramaramnayo, zéro annoncer banzembo nayo et voilà. Tout et tout. Et je m'attends, on a bas confinement. Il est là, nabi qui battu belé, voilà nabi il se demande Mignon Abraham et Andénin. Mignon Abraham santé n'Andénin. Est-ce qu'il y a mon ne peut être mouké na confinement et les cas qui positionnent zanini. Alors dis-nous, comment ça se passe chez toi? Ouais, les cas qui confinement c'est les cas qui baboulé zongaki.
tout ça qui est fort aussi ça qui est album na biso eza na ba plateforme tout Ouais. et il y a téléchargement et Dieu nous fait grâce il y a ko sala ba clip et tout ça la promotion mon corps et gloire à Dieu bato bazo sepela déjà na banzembo. L'album c'est signature. Voilà, signature d'accord. Tout ça déjà quelques 5 ou 6 clips déjà. Donc et OK bien et tout ça toujours entre ba concert na ba répétition et en plus on a 4 signatures on a toujours renforçant na générique moko bénédiction et tout petit déjà na studio ndiaye. Ah, ok. Toujours l'ensemble au Canada. On est à droit deuxième générique. On est à Karana Kizo, Ezaka na kati ya signature. Ah, na kati ya signature. On est à big mais on est à Maramba Mikolo. Album ebima qui mais ozo renforçant na ba chanson moko dansante pour batu ba sepela po batu ba binisi petro. Fallait qu'on m'appelle tournanga. Il peut bien s'abisso. Oui, tournanga. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et là, la dernière chanson au Lansaki, oui. C'était ça. Il y a Tête Tendai, dans mon souvenir Tête Tendai. Souvenir Tendai. Une très belle chanson. Merci beaucoup. Oembeli, Monsieur Tête Tendai. Ouais, Maboko. Na moni pe Maboko Bank, Nathalie ba clip et tout. Na sepeli mutumo atunanga Gisèle. OK, c'est mignon comme bolangoni. 10e bataillon. 10e bataillon. Voilà. Pourquoi 10e bataillon? Ouais, parce que nous sommes à Bisso et Zalrola qui soldat. Vena mso redi amisa embango. Les lois wa lobi kuna msale go bengayo. Alors nous les artistes nous sommes comme de soldats au baro la muso boué. Les lo boulot lobi boulot. Tani ti semaine on nyoso to beti beti. Donc et on a ben non. Bisso toza vraiment ba vrai soldat mais musical. De bambila ya ndule biso. Aspa mbila wana. Voilà, bambila ndule biso. C'est-à-dire ceux qui on a besoin il y a vraie musique. Tout ça pour ça musique il y a solo. Il y a musique te ya mundinga e ça la promotion nzembo na e yo sala zape na nzembo te o sala to yo bando finga muninga. Yo yango nde tozo boy. Par rapport à la section Ndoule. C'est bien. Et en attendant, tout le monde y banzembo parce que moi, j'ai été en côte à la chaîne YouTube Nayo, Mignon Abraham officiel. Voilà, Nathalie Nakouti, Amour Pirate Côté ça fait 5 ans, 4 ans, si je me rappelle bien. Première chanson Tobi Misaki pour annoncer Batou que album est Salma. Normalement, album est bimati. Et là, pas sonore n'est bim. Parce que pas sonore, ça a été donné. Voilà, pas sonore, ça a été donné par Papa Chéri lui-même. Et, travail pas sonore, on a salango. Ndamuna Kin, Ndamuna Paris. Oui. Nous sommes bêtis, Paris, studio La Seine. Au petit album pas sonore, au monde ndenge. Baboulot et Salama et puis na zwa ki chance ya ba frère na biso collègue oyo bandima ki ko changa poa ba imba ki na album wana loko l'album wana producteur na ngala ba ki faut ça la compagnie na ba featuring ya Makasi. Donc tout là, ça à l'époque Zara monsieur il y a Obo Musique, c'était lui. Non, David Monso. David Monso c'est un ami. C'est un frère, on parle bien. Mais est-ce que c'était lui le producteur? Il y a un producteur, il y a juste distributeur. Il y a un producteur, il y a héritier Watanabe. Il y a tout ça qui titre moko remontada. Voilà, générique à remontada. Donc il y a Simbeka distribution à remontada. Mais tu as produit ton album seul. Voilà. Ok. Mais album nangai, il y a un producteur nango. Parce que ngana oezaroni baro temtema wantana mera c'est-à-dire ça a déjà awati. OK. Alors faut un équipement et accompagner artiste le roi pour et tout sangana roni baro tout ça là to réaliser nzembo wana to beti wana. Très bien. Alors surprise déjà tellement ébélé nemina ba artiste ébélé. Oh donc ba surprise eza. Donc o ebimi wana eza wana eza signature d'accord. Wana eza album ya nga
ngai Zela, tout comprendre bien. Na passe en or. Oui. Passe en or, ils ont un producteur nango. Voilà. Ok, bon, ça là, featuring na batou et belé. Belé, Ils voilà. ont nous na katia boîte. on a un projet Pour c'est un projet. Ouais. Ah, d'accord. mais signature d'accord eza auto bimisi nena baki na yembango na ba artiste o na La 10e travail bataillon. voilà. Ah, d'accord. Là, c'est clair. Donc, si je comprends bien, tant aussi, ici, le Robandi ko lancé, Babilo quoi 10e, il y a Yona 10e bataillon orchestre na yo. Voilà. Après, on va ko Toyesiko réveiller na siko signature na d'accord signature d'accord. ne ba ba générique ba chanta missile misimo Aozana kati. et c'est abwaka kala Abwaka. c'est abwaka ngana wingement ngana mwana papa chéri Tenga na ebi ki baza na droit au boaka Ke selon baza- nga na passe en or parce que c'était Voilà. avec l'autorisation il y a BCBG il y a Yemoji ben piana tu Voilà, vois voilà. mais non la signature d'accord quand même wana oso longo no BCBG okomosa maramno msusu po jantamisi na ya boaka fa c'est une autorisation pas non la signature d'accord chef d'état-major abwaki ah boaki le chef d'état-major abwaka kaka na fusée biscuit de guerre abwaka na passe en or et on te ba surprise eza ebele ma oyo totobimisa signature d'accord ya motu eza que bato bayoki banzembo ba belle chanson moni nous on doit venir juste pour quoi pour nous lakisa bato que o biso tosali non pour beaucoup parler koye bandolo baloba nga boye we non na ye là c'est ba œuvre voilà et puis ngana mwana ya mukolo Eve ya binadam donc miso ba toutes les hôtels là yo makasi mais oui biso toza ba mbila ya solo oza conscient nango oui toza ba mbila ya solo oyo un transfiche de BCBG o azo sala makambo emonana na miso ya bato na musique au mignon Abraham ozosala mpona kodéfendre couleur ya BCBG to ozosala musique selon mignon selon baligne oyo olingi ezali donc d'abord naosala yango ya carrière nanga c'est pour ma vie la musique c'est un métier très très noble je le fais d'abord pour ma vie et pour protéger carrière nanga et surtout naza transfige ya wenge BCBG les gens doivent comprendre que ces gars-là azalaka na mutu mo babengaka unité de mesure pendant 17 ans banda qui maître banda yemta banda qui maître so depuis unité de mesure parce que donc pendant 17 ans ça dit c'est depuis 2001 j'étais dans wenge BCBG alors nayebi o nazui naza na bagage musical oyo nazui alors il faut bato bamonaki attends bamoni Abraham babino BCBG d'accord to bayoki musique babino o pena bango nde bayemba banzembo wana osikozo banzembo wana yango proposer mpe tobetaka ah na ba concert oui nga D'accord. yango biso toyemba yango tobetaka yango tosala tutya bavocal na kati nakoparla mpe lomo mpe ya pere nakobeta mpe eloko ya musique nyonso même Yannick ndenge aza na so nzembo na ye esepelisi nga namoni ke eza bien nakoyemba yango parce que je suis un Congolais également lui. Mais moi je suis pas comme tout autre musicien baroya ba déstabiliser ba carrière à baninga tandis que na terrain zomonati ba déstabiliser ba carrière à baninga OK non on est là pour na ko sangisa au monde ngana podium ya Fabregas au monde ngana podium ya Héritier Watanabe au monde ngana podium ya Déplique au monde ngana podium ya Bina Filé voilà dernièrement nazana na podium ya Bina Filé et puis semaine on a sous invité na podium ya 10 match mais qui trop embrasse mal les trains ozo yamba non hein? Moi... et puis bato ozo yamba na bazara a couteau tiré pamba bayoka yo OK pas un tel alors qu'un tel wana solarana l'autre là te non ce qu'on a est-ce que solana mutu na moninga mosusu te on eza makambo na bango moi je suis là pour tout autre c'est-à-dire pour tout le monde vous comprenez ngai na koko kota likamu na yo na collègue na yo journaliste te je peux pas le faire parce que moi je suis moi bango... une question bête oui. Supposons que yona na musicien moko bo tonga l'autre là abetolo lisolo l'autre là réaction ezande d'abord nga tonga te abetolo lisolo na pese exemple
Fabregas a obetolo lisola bina filé ndenga leka une émission Gisèle Marambalobaki au réagir ndene. Donc ça dit Fabregas na bina filé na yebi bango afa ba comme Fabregas na bina filé. C'est-à-dire dans zone que ça va on a ninga ndako. Na ba tonton photo sabwe pour singa famille ça ni et katana. Je serai là. Ah au sa conseil. Là, je serai au milieu. Ah, d'accord. Voilà. Si qu'on a minute au proposer ba fan na bisonine. Donc ngai normalement Nzembo pardon côté la biso na minute. Côté la biso. Photo ba likamba ba Evre, ce que tout ba à Evre. Ngas ko na ekana ba Evre. Pembe na ngai ngwana lelo. Pour Pembe ne tombera jamais. Yeah. Coaching payant. To lingi ka vérité. Coaching payant. To ka coaching payant. Pas de bombo ça si tu es prêt. Luka Bisonzem bana coaching payant et c'est spécial bande kono sur bazon d'adaptation depuis Brazzaville. Surtout au DG Ondongo Evariste en tout cas balobi décembre site touristique Ngabe et zoya na activité ya kitoko ba concert et koti na Ngabe za na Brazzaville une de province na Brazzaville site ya kitoko au boyende to za na ba sablière les dans la bassite na biso site kitoko na Brazza et singeli ko kende. Entrez en contact avec nous pour tous ceux-là qui voudront vraiment participer. Bientôt vous verrez d'ailleurs le spot dans nos chaînes de télévision pour y participer. Alors Padou Bombo, ça si tu es d'accord avec moi. On a des dieux coaching payant na paie moi. C'est très donc top. maman na Mika. Voilà coaching payant. Une très belle chanson, très beau clip. Merci. Olobini nakati. Coaching payant. Coaching bolingo. Ouais. Coach a manque chic. Donc na ba réseaux sociaux ba coach a bolingo tondeni. donc ça dit Johanna vient à biso wana les 20 à Lukunga et mon ministre Sophie Chibola. Atuni ozawapi. Moi si aza indisponible. Yango tindelega maloba so boyinga. Ato boyinga na olingo kaka. Kosala nga boyete. Naza na nyonso meloko moko ezangi ezayo po motuka eza na nyonso ba pneu ba amortisseur mais soki ezangi bougie ekopela te c'est-à-dire laissa punda laissa yo po etikali 2 minutes ya fin ya match kotisanga na match ya bolingo na oyo eza coaching payant. Yoka maloba bolingo. Yoka muta bolingo mais mokile sama na bolingo. Et puis nous sommes les artistes oyo ba conscient ba rumba matérialisé. Tu vois on a écouté maintenant qui ba ndenge mo boité parce que j'étais le seul artiste na kati ya ba orchestre nyonso na bi sotam so na kozanga moko na ba orchestre nyonso a Congo et puis wengi onye bato banga tinze mon chéri simanga mais nga na yana code moral. Ça je me suis centré le rein de faire un réalisme sur la vie et j'avais vite compris que dans la vie il y a les hauts et les bas. C'est pour cela j'ai invité les gens d'investir aux grandes valeurs durables car qui embrassent mal qui embrasse trop mal les trains. Voilà. Alors Babilo Koana, ça doit nous revenir encore dans des chansons telles que ça. Une chanson qui édifie, une chanson qui est en train de pousser quelqu'un. Il y a repé sa bolingo bien parce que moto à lobby. Moi si moto à lobby non, yeninga zawana na posa ya il faut karakuta un ministre to kuta na ngobele. Moi si mosusu amona yo za pena na l'arte même biso moko pe komela biso amona ke yo l'excella ya a préférence ana vraiment be papa moko boy azana mituka ba parler bani et puis andimi koza 2 ou 3e femme parce que yo toi tu n'as pas d'avenir yo za la possibilité voilà yo zo lukanano mais lobby papa wana tango ya botisi atiki na débat na papa na salave sa kufi famille ya papa na pe pimelie pe mbongo mais na justice na bako pimela yo mbongo parce que yo za légaliser te abalaki yo za ki malekana et puis yo tango ya na deuxième facette et comme Joana oyo boakisaki intercoaching payant nzamba sungiye akomosala na tam susu na ba société minene pour ne pas citer les noms yo siko tikali yo lelo ya beaucoup de porte bakanga chez Micha donc quand ça nga déjà na moment oyo pour tikali déjà to bunda pour le bito habiter le besoin nzambe même yan nenga zana ana chéri ne mo betam subaza ine tango ana ba 17 18 ans chéri na monega aneti mais wa yana ko mo leka ba skarbek ba nini ba
Wolwe azokoma kokota ba Saint-Denis et comme au mobile na ngakala. Mais tant que vous mobile na komo tinde ba message bani tout ça là. Mais il comme ça comment peut occuper. Ah, comment occuper na Donc déjà. salango ezala coaching payant. Coaching payant. Na sepeli na ba message abo parce que mingi to critique rabino bo mbaka ba bolingo mais bolingo ngo ezara chérie ya to vanda chérie tchakuna ngai pe na tchakuna. Tu vois babilo mobo ezopesa penza valeur te puis deux fois ça discrédibilise parce que le message n'a pas na koyoka certaines chansons et ça l'a bien été parce que sur Rolandi nati ba ivoirien o ba toazo lo bela pe mingi au moins na ba message na bango au moins na zo embanze bo moko sur ba fait des sociétés mutu moko boye apesi lisolo abeti lisolo mo metango zo lisolo ngoyo ki ngo zo metango biso to yembaki code moral nalandaki frère Nangai Ibraton piana saki émission na Afrique du Sud à lobby non moi j'ai pas de problème c'est la raison non ngala ko c'est les ouaté comment Ibraton piana batutu ba ko c'est les ouaté ka mignon aba oui mignon le bar l'émission nanga kutupe non ngala ko sala mtuzu ouaté ye aza piana déjà mon papa comprendre hein Betara moi di baku papa chéri au soutenir yebino bozaye wana. Non, ngala ko lela maramona tembonga papa chéri za mona e. Ngapena ngala boss ka budget. Ngala za ka budget pena depuis wengi. Pour ne pas kolobe belé ngala penza ka budget. Zonga no na eden. Papa chéri l'acception déjà nenge fo lugala. Ouais. Ne lamba. C'est ce exemple à Ibraton. Alobi nze mwana tango yebimaki. Bato ebele ba comprendre ki yango te. Mais lelo bato bazonga na idéologie ya code moral. Pour parce qu'il faut que zo bo moto ko tiane sika na ngo za la serré ko yeba ko boma ningi fe na biso wana za ba maloba va vers dit ba bosa na ina ba papa lutumba. Et lelo suna sepeli frère na biso susu parce que biso toza wate pour rappeler les gens le jeune frère et tout. Frère na biso susu bina filé embi nzembo embeli on comprend on comprend ce sont des chansons oyo il faut ezongaka toujours na kati ya album atam tobeta 16 chansons mais il faut nzembo on est tout comme sous du cap la merveille la vie est belle la vie est douce très important vous comprenez c'est très important ils ont motivé ba jeunes et puis ils ont payé ça moi tu vois un peu le coaching payant wana ils ont sala pinza toujours alors na elo mon a remarqué pendant la banzembo yembi wa toujours na ba phrase mobo soit tozo bananango soit tozo zana na kati na zanzembo nini otunaki Félix Oisier qualité ya moto malade ya biki mais docteur akufi. Réponse na mwezani. Ah oui, nabi natungani natuna hivi na biso Félix Oisier comme quoi bongo. Po yaka mutaba verbe. Na vandi na terre nabi natuna nanu vieux. Moto malade ya kufi, moto malade ya biki, mais docteur a kufi. À qui la faute? Parce que l'autre fois, totali na ba France 24 bani no corona. Mais on nous a informé, il y a aussi des docteurs au bakufaki. Mais ils ont des malades mususu babikaki. Mais est-ce qu'on a place on a docteur à traiter malade il y a koufi na corona mais malade ya biki. Mais est-ce que tellement na digérer qui a monté na bibo na tout na moku a bongo vient biso Félix Oisier quoi na tout ni boy moto malade ya biki mais docteur a koufi à qui la faute? À répondre à nazo la réponse parce que phrase obimisaka mibale batekindoki basombinganga ngote ya biso nini batekindoki basombinganga basalelo te nyonso ezotambolaka na kati ya code moral ba coaching payant c'est-à-dire obwakisa ye mpona ye osalelo te et alors quoi okimi mbula ne bali et alors quoi na mai ozi c'est obetika osalire donc obwakisa motoza mabe obwakisa motoza mabe pour ba valeur à moto voilà faut pas négliger moto na vie eza mwandenge nzambe asala biso lokwa lokola ba école lokola ba institut c'est-à-dire moto na moto na ba département na ba chance Dieu nous a tous créés de même à chacun selon sa capacité et puis à chaque capacité selon ses œuvres et des chances. Ça veut dire moto ayesimana yo yagi liboso ko négliger te. Non ko négliger te.
po ata yo zali boso yepe un jour au komara na niveau na yo akokoma kaka parce que Nzamba Dieu a mis tout pour tout le monde. c'est vrai ça Même cette chaîne là. Mambolo beza Oui, même cette chaîne là. oza sur penza Oui, Dieu a mis. net to pe exemple musicien yi na simana yo yo ndenge osai 17 ans na BCBG Ouais. ba musicien belé bazo talo na ndako Nandaku, oui. ti lelo olongwe pa jibe Oui. bango bakomi pe ba avant olongwa kutu bango bakomi ba musicien Voilà. lelo balongwe pe bakomi kosala banzembo batabongo to négliger bango te non Non, qu'on néglige te. Qu'on néglige te batuluko là ba vibrator, ba bina filé. Le la moni ba 10 match, ba lay 10 mètres. Vous comprenez? oh lo ba bien mais So zongi sima, bazota biso na ndako. Mais lelo soko ye lelo, bakoma na ba fan na bango. Bazana ba fan na bango yo. Ozo boya batango ndonga na poanye Oya boya bango. ozo boya bango Non, nabi. na moni malobolobi olobi maloba moko bien mais na faisabilité so tolandi tozongi na mwa bamo elekia tolioki bamaloba nono solobi bapembe ndenge yo moko olobaka Nonga pembe na kobeta. bapembe na yo ndenge Pembe na ngai. tu sens que bato baye nsima na wana ozopesa bango valeur mpenza mingi te Nonga pena na pesa bango valeur. Oui, bah yopesa miel de son valeur oui, Miel de Son, c'est un artiste de mon pays. Et puis je l'ai dit tout haut. Un artiste que je respecte mieux. Très bien. Moi, je respecte tous les artistes. Le problème est que il y a des commissions ou il y a biso. Ceux qui TV, na journaliste, surtout soit mon journaliste qui toko boy. Na habité, n'engue toko mara. Tokomi okoko, donc comme le roi toi na boxe, na terrain quoi. Tous les coups sont permis non. Il faut qu'on recadre les choses. Nous sommes les artistes. Mais tu sais que déclencher guerre na bana wenge. Non, on a déclenché guerre na bana wenge. Wenge maison mère, ba ancien maison mère. Parce que tu bana wenge alors tu sens na BCBG toujours. Est-ce que Pembe? Est-ce que zoye bango? Est-ce que so beti ba Pembe? Pembe est la vérité. Les gens doivent comprendre que le kuta est raming na ascenseur. Ngana lobai ma bête. Ah. Ngana lobai ma bête. Mignon. Oui, ngana lobai ma bête. Yango na sepeli na frère na biso Serge Le Boga. Nzambe fois pambola. Ngana za posa ba musicien ya mayele ya bandenge wana. O reprocher bango nini? Parce que na minute moko na bango na yamba une émission à Miel de Salobi o akoloba susu kombo na ye to meka susu ko chrétien ye a okangisa. Tous na image wana pas do bombo so bon c'est la biso. Moi je veux savoir tu leur reproches quoi parce que tu as déclenché quelque chose. Oh na be mission nous on a lundi Miel de Son tu t'attaques na banana or génération moi je me dis est-ce que Guérango on s'est trompé cible T parce que génération oyo peut-être quoi ko attaquer je me dis et cette génération au bandana bango yo tant yo za BCBG ba faire bazalaki ba Lacoste bazalaki ko bandana miel batade ba batasuka wangu tu héritier nga zo o attaquer te héritier mais yo zo attaquer sous bataka lipasa te bataka lipasa te no attaquer héritier comment attaquer baba non attends na lobby boy c'est-à-dire comprendre les motivations les autres là mututu aotala nga na télévision. Garçon na lobanete. Moi je me bats pour ma vie, je me bats pour ma musique maman. Madame. Mais sur le lobby. Ouais, que kasinga na muto ba pembe. Biso nde ba ataka biso mingi. Biso ba latsa biso elamba moko boye lokola ya uta na BCBG ko simbati. Wana na bandeli susu. Wana ezaki ba règle o batia batu na mutu. Mais nga na tirer ka exception. Exception les années, mignon bon ma bêta mon pirate. Je rappelle Singapore lingua pirate mawa. Côté kuna zo pesa ya original, ndenge mindele ba pimela biso mo Congo adendo, ba tikela biso kaka sima dendo. Oui, ba tu ba acceptango, mais c'était après BCBG et à Pembe. Vous comprenez? Na ye lisusu. Nzembo nanga mo pirate. Et beti kolega BM ta. BM est un musicien à maison mère te. Non BM est beti koleka amour pirate. Et ça pembe te. Wana zo déranger. Nana yonde to vandi boy, to yebi ke BM est beti koleka amour pirate. Même personne à cause. Héritier a un succès koleka mignon Abraham. Na lobby. Il répond ngaka. Na lobby boy. Tango BM est beti déjà koleka amour pirate. C'est que héritier face le Abraham nani. Na succès. Mais oui.
Ok. Mais nabi est-ce que eza problème te? Place na ye nzamba tie yango wana. Skopona yo benzemba tade ebeti koleka nanu ebeta te na wana mutu akoboko botolanga maloba na munoko azati. Ok. Na lobi pété que Tade démontre qu'il a faux musicien, non? Après maison mère, que l'autre est bêti boezat. Après maison mère. Donc, si tu comprends, guerre Omoni frère après orchestre tout bouti. Voilà. Voilà parce que batu tango bazo ta la émission to bata na ba YouTube na émission batu bazongo na sens mususu bazongo na facette. On est na sens à jalousie, na sens moro ya tu vois ya complexe comme luka. Jalousie eza na parce que nga si na fulama. Nga na koki ko ya ko fulama te na sima ya miel de son nasima ya bogar nasima ya Tade nasima ya boalote parce que biso nyonso tozana biso ka ba artiste nga pe na ofula bango te nga nazo sepela mingi na sagesse ya frère na biso le bogar il a dit quoi il a dit non ako on vouloir Abraham te eza ba propos nanga eza selon évangile selon Abraham na fingi mutu te. Et quand un artiste vient à la télévision pour dire que on ne peut pas citer encore son nom. C'est que Fati Kabiso na Yannick ba ta musique. Mignon. Toboite pas do bon c'est la biso ka ça racine ce que les mango commis près. Pourquoi lingo bimisa faiblesse baninga libanda? Non. Parce que tant musu ba télésateur ba qui yango kate. Mais tant yo lobby mignon Abraham a lobby que baloté de pas longa maison mais a salarié. L'autre la miel de son a salarié. Le boga ba na maison mais bolonga ba ido bozala que comme quoi maison mais ande za na succès kolega BCB. Yo muto bandi makambo. Ya on a lobby te ke ba salarié. OK, ba c'est un peu signe que le manga après. Mais banzembo nanu est accroché te. Yo je réclame ma femme te. Wa yo mto ebiango. Nangai tamsu tebi ba kombo batu ba ebi mambo na temtora obule tamsu jomo obo yaki na boîte ba mimi momi na ye na boîte pas masana il faut ya réclamer quand même non wala to yebi kana bembe ngwana atu bambusa na je bisayo eza banze mo misusu tala ya banze misusu lobi mon ex ya bina fili Mamoko yebi mamoko mutu mananda ku mamo azo comprendre mais be oloba kanini bolingwa motema to soki na yo wapi so na hymne national ya déplique kindoki so na BM yo moyebi mais baninga ba ko nango 2 3 4 yo kaka monake na nga musika te na ke na nga musika te na ye na banzembo ba Patrick Beckham Lady Maître. Est-ce que vous avez les statistiques nini que Zembo au dépannage ya boalotin ezo betate to ya les boga parce que les boga kota Bukavu kuna est tala même na baba vu na YouTube tala na vu ya YouTube to robetela maboko ye wana les boga au sala banzembo na ye azo sala OK boga alobite ye lui aussi il se bat pour banzembo na ye koma pas batu zela tozo tia élément yo padu bombusa parce que Miel il n'était pas d'accord na ba dire na yo aleka ipe une émission ka na plateau loba qu'on va suivre un peu réaction na ye et puis tozo nga poto ka pe réponse na yo ozo ba pic et c'est ça respect que je vous dois aux journalistes c'est chaîne no ba pesa émission na nga mobimba c'est maintenant au tala que maintenant Miel a cité personne Mokongo nanga komi escalier moto tuwa mataka pabuka kandembuma yo Sima basundoli nga baposo wo Nakoma poubele nga mwana moto na sambwe Est-ce que lelo soko fingi nga ke non mwana idiofa Nazui na boy idiofa je suis d'une famille très bien instruite. Je ne peux pas venir à la télé pour citer les noms des gens, ceux qui n'ont bon, beau excuser. Bandeko, bazo sala ba montage, wana yako sala montage comme ce sont des clashs. Donc, si vous voulez rendre service, na ba frère na biso mususu bo sala ngona ndenge moko boy. Faut pas que nous ezala toujours na mukongo. Batanga sous kombo noté. Batanga sous kombo na ngate. Donc, peut-être na émission na rolo ba donc frère mususu wa ko oser. Parce que ngata ko ya ko oser.
donc akokutana na maître Dadou Boto, akokutana na maître Ig Eka Pouloussi. Donc c'est maintenant on comprendre que non, voilà, Miel il est organisé, structuré. Voilà, Toti Kolanda extrait ya Miel de son, Miel à lobby. Po anini bino nonso bokomo luara bo matana mukongo na ye. Bomo lukara rabino tu kombo na ye po bozo a succès ya bimisi album na ye, bimisi nzemu de préambule bimi. Préambule bimi pesi batu kipeleke sabili kola mungongo ne no soto eza pona mungongo na ye. Mungongo nende komi ko lobisa batu et comment créer ba problème eza ba propos ya Miel de son. Abakisi yo lobi kaza mwana idiot fatan yo zero ina bese beji ya na idiot fakuna donc pona ye comme si on négligeait idiot fa. Alors que idiot fa yaba ebimisi bato ebele ba obamina ku ba vena biso jana binanu que je salue et pas bakisi soki bo continuer kana kombo na ye koleka na ba TV kolobaloba en tout cas au funda bino wana ce sont les armes de faible pour voir oyo izawa ya sana ngoti oya ye pengana na ngoti mon pembe ngwana et puis je pense que ngai so il faut na matana mukongo wa mutu c'est faut na matana mukongo wa papa chéri to vena bison choni nga na ko matana mukongo neta vous comprenez hein? Parce que na auto rappeler sous temps on a été musicien en 2001 yé ana idiofa azui ma papa on la gomme à côté si a ki manombango abeta bale kozana idiofa bala quartier on a oya. Ce qu'on a pourquoi on a idiot. On a na kin. Tomba lobi yo. Ba fingi pe idiot faté. Parce qu'il y a Congo. Tomba lobi yo. Na moment là, moi j'étais ici. Na oya musique. Na ebi passe à nous. Et puis na on sala ba œuvre. Na sala fort pour na ye bana mignon Abraham. Vous comprenez? Et puis, même dans la police, so moutazoki si moutou bazayemi balé, baloba l'infraction est individuelle. On n'a pas cité le nom de Bavenabiso, grand prêtre que je salue, Venabiso, le président autorité au Ben Minakou. Bavenabiso. So moutou a peta matolo, le katena bakomba ba Abraham. On a ce que ça doit dire mais la komona. Oh, yo pe diembe lisusu. Na lobi car pona rappeler, moni car nanga. Wa tout munene et que nande nzela idiofa. OK. Et ça la banzela wana. Je pense que yo po yé bien. Voilà. Agence nanga ezakana masina. Ça dit car wana sala na nzela idiofa ezongara. Comment? Et puis so ezui ba problème ya makasi ngamona se retrouva atikuna. Ezako fingate. Et puis ngai na ya finga batlogo ba vena biso ba jano binano. Ngako naza toza gâchette mon côté. To lobela makamu na biso ya musique to kotsa ba vieti. Mais abiso ki au côté na rang ba faible en tout cas prochainement bo kine na justice parce qu'il veut pas. Bon justice ezaka na Braza. Ezaka na Kinshasa. Ah. Non, justice est en Kinshasa. Moi, je suis un Congolais de père et de mère. Vous comprenez, hein? Un Congolais de père et de mère. Parce qu'on doit confronter, parce que tout bête à musique, c'est lui qui ne veut pas citer Kombo Naye, notre tronçon musical. Il faut dire que la bise tout bête à musique. Parce que ce retourning a question à Kombo Naye, n'a qu'autant ngo pembe wana. Parce qu'il y a un musicien. Vraiment, donc, fan tout, la bise, tout, boye, ya lingine sous musique te atika biso to bunda nango parce que yo poser ma question na il faut je dois répondre faut na répondre ngo et puis soki batie ba koma ba viete ba kotsaka ba vie na ba makamu na biso ba musique te comprendre hein? Parce que a on a Congo yana ba maniema ezana ba Kassai oriental, occidental, Babukavu, Bamayom. Mignon. Mais si quoi, le problème n'engage que, c'est vrai, depuis bino tout bolongwe, yo pona yo bat basel ba succès za bato yo tangi. Bango, bazana ba on a succès te ba bunda. Ba batunde batika kozwango, ke bango le simba. Généraliser après ba biso ba démystifier biso ke bango simba te. Moi je fais des concerts ici na tiaka na betaka ba village chetement na tiaka paf $10 auti jobo na zai kuna avant na beta pas Didier Chombo na beta na Pretoria dans na beta qui déjà na beta pas Didier Chombo assez rapide Didier Chombo na beta et pas scellé na bete passé les cas wana na jobu wana et puis na beta na ba terrain moko rouge na ba Yuval
Donc pour dire que oh non c'est basali yo social. Musicien so côté vrai kabambata pena solo moi j'étais là. Et puis nga na beno vana ba santonte na vana na Juvel Hotel. Et puis na beta na Pretoria ba kende ko tuna. Donc makamutu batu ba osala lelo neti oh bango basali lelo eza ba le passer na ngai. Comprends ndé na ba osala lelo. Mais c'est pas un problème la musique on est en train de tourner entre nous-mêmes. Mais vous êtes entre nous, vous êtes quand même jeunes. On t'a vu, pas d'où s'il y aura possibilité d'être extrait, aux illustré pendant que tout le bateau n'est pas bien affilé. Je, bien affilé, c'est sûr qu'Azalé qui est pas naïo. Mais tout le monde est ok, kuna, na répétition, il t'a invité. Je ne sais pas si il t'a bien, c'est que tu es ok. Et ça, ouais, un peu comme un sous détail pour la mission, batolinga, mamba musique. On t'a vu là-bas, boyembi. La musique congolaise doit rester telle qu'il est. Voilà, justement, pourquoi pas yopena bande comme ça, nous garder au couvrir faiblesse na bango, et puis voilà l'extrait. Biso sko faiblesse na biso ne bato babimisa ki yangonde to boya. Donc yo lingaki te baloba likambo wana que non voilà Mignon Abraham ne batira BCB jeunes gens comme si maison mende bana succès BCB za la succès. Il y a un contexte ba détail wana. La musique congolaise doit rester telle qu'elle est. C'est-à-dire ba musicien a respecter moninga. Tu comprendre. Il y a ni qui peut comprendre motivation na être le musicien à comprendre a respecter moninga batika biso to sa musana biso. Batika kolakisa biso elo mo bo bango ku kisi bakate. Mutu musu sayemi nanu nzembolo kwa mo pirate te anango te azanango te. Mais entre trio à Kitoko et Salara vraiment bazo c'est un pessin c'est vrai donc il y a Suka Mignon trio ya yo Fuji Dino Capore Dinayo batu balinga rabino bozara bien c'est vrai que Fuji ouais tango est-ce que on peut pas s'attendre à me le mot rabino misatuana bozong sepso tana ba massage wana ba image akala wana ezara vraiment ba boule vous gardez ba bonne relation na Dino Capore toujours malgré il a été un peu impoli aussi vis-à-vis de toi ouais toujours ah bon na nenga pembe c'est un ami donc Dino pas takaki na yo c'est un ami to sololango déjà ah gangela Dino ah ba ko ça souté ah d'accord j'aime ça. Musique toujours on est ensemble. Donc il y a possibilité producteur mon sera mon ami. Il y a possibilité mais totiki baninga mususu basala nanu nde ba osala wana. Wenge toujours. Basalango bonne chance na bango. Koto moni dynastie a fait rigolo là. Basalango bonne chance. Ouais, ils allaient sengo tout mon appel moi et le Congo a broté peu. Ouais. Et puis bango depuis bakima biso tanto ya BCBG bango tout la musi ya zaza. Oh. Bakikasi bakeno ça les marquis tanto yet. Ah les boye. Donc ngo bakina moto na bionde ngo bakima basai les marquis. Ah ya moni bako récupérer le ninga borwa. Donc voilà, mais bonne chance. Bonne chance. Madame, le trésor Congo a ébi, trésor Congo mon ami a ébi. Musique ya Congo. Freddy Kimpanga a ébi. Freddy Kimpanga ngoy to pe sombote entre temps s'il faut te retrouver banzembo na yo batu donc ba Congo place ne. Plateforme na ngai. Ba plateforme tout ya téléchargement, ba son album wana signature d'accord et puis ba kota na ba chaîne YouTube na ngai. Bas abonné ngata na de abonné kitoko c'est que ça ba vu ba bi pe fo po ba la balanda o pe ba mona ba vu etondi to comment so ma ba elenga ku cop mo semaine au cap mais déjà il s'est matata moi 100 000 pour ba ele au cop comme 200 000 makamuna naturellement na boyi ba mona ngana ba 1 million de vues après na concert na nga ba mona ba ora 76 personnes te yo ba société zwa na ba concert il faut le dire société communication et je fais mon boulot. Et puis la répétition, si on peut savoir, tu répètes. Répétition, le quoi, toi, on a porte-parole, on a bis au programme. Ah, Gino. Programme. Gino songi de Vandia. Boni Gino. Pesa biso programme en tout cas to clôturer Mbappé Prince Yannick. Pour le micro, balobi fungola. Voilà. Donc ça on a tous les dimanches pardon, les mercredis chaque mercredi na coin ya Chwapa na Wangata, bandero les ana Mignon Abraham Ponta de Lassa, répétition à partir de 14h ba monsieur bazara déjà on a 16h to bandi jusqu'à 22h et chaque vendredi to mobeta na la belle cuisine. Justement, Nicolas supermarché. Ok. La belle cuisine, chaque vendredi. À partir de 16h déjà, musique et bandit. Et le dimanche, comme d'habitude, tu as bon na Wakanda.
et pas Joe Suri Mambika dans la scène de place. Et puis toujours recruter ba danseuse. Message nanga on appelle nanga to recruter ba danseuse wa bien bananda quoi bien bano ba masumu te. Donc beaucoup mieux ba ko ekola ne masumu na biso longo. Très bien. Voilà, donc ba ekola masumu. Voilà. To recruter ba danseuse to dans la studio, bientôt générique na biso ebima to ça ba clip générique. Donc to ça ba danseuse moko ya bien ba bobina. Le topic ça tout le monde ba fanatique na biso. Ata ba mi balé, ata ba za 10 ka ba auto za na bango wana. Donc le losus to ça après match de to za na village wa Kane pas Joe Suri Mambika et j'ai dit bon dimanche na Freddy Kipanga ya Dodi Kaipa CG Malia et puis 10e bateau mobimba ba chef na tout na pesi mino mbote voilà. Freddy Kipanga ngoi mon ami je te salue Mino Abraham si quelqu'un veut te contacter au beta na Braza au beta na Afrique du Sud mboka na yo na katia ba province ne mikolo ba ninga so bazo kende on peut t'appeler à quel numéro et sur les réseaux sociaux ba page na yo ba Facebook tout ça on aurait numéro na biso ya bureau etikala déjà au tozao c'est la topé sur un bureau les a 090 c'est toujours WhatsApp 090 36 37 866 d'accord voilà donc so abaka comme un numéro ana bako solana et bureau ezali ba CG ba Mali ya bazawa CG Mali Joël Mali ya baza et puis ba Ron baza Dodi Kaipa ba Darcy Kinkani sans oublier Mpe Moye de la reine de chez elle Lena Botoko Richel Kabea. Et puis, na remercié et puis na salué mon papa Zéphirin Nyanga. Zéphirin Nyanga. Régie des océans. On a père à banana. Na épité quoi. Papa Zéphirin Nyanga babi le 30 octobre voilà. Tous à la na ONG to ba image au concert et Rosala. Donc ça programme toujours dimanche prochain na plateau na bus en tout cas Mignon Abraham c'était un plaisir ya Oyamba parce que tout à l'heure on a invité OP après Awa na Wakanda na Wakanda na scène de na kaka. On les a invitation. Tu invité. Merci beaucoup. Panzanteke. Merci Mignon, c'était un plaisir. Hein? En tout cas, rediffuser l'émission et ça a déjà na boutou le long na minute 30. Section musique mobile. Section musique. Bango tout. Nikcheta, Trésor Bakala, sans oublier Olivier Akiala, Liverpool, Namoni Scramo, Namoni Batutu Bangaranga, Bafan tout, Bandeko tout, dans la section d'où les bambos tenabino, Pembe ne tombera jamais. Pembe ne tombera jamais. Merci à ta Mignon Abraham. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.